Qui te dit ça? Oui, et que toi qui montes ma bête. Vous avez compris, tout le monde a tes places, moi, vous avez la minutes, vous avez un concert. Bana ba concert. Est-ce que ba teki ata 50 billets na concert moko? Je vais aller c'est l'artiste c'est le lo ba teki ba teki ata billet moko te. Omoni na ko biso ba ko beta 12 places ka concert moko elia ba concert na o beta ki na 2020 na 2022 na concert ka moko elia nyoso pour Adidas Arena elia ba concert tu ya fani. Et pendant la vérité ni ko lobela Koffi Olomide o mutu so banga par ya lo bana Koffi. Ya ko vana na Koffi bo aloba makambo ya loba. Ezaka pas commandé pas fali yango ko mosala ki a critiquer Koffi Olomide. Oh. Vous comprenez? Nga ko kombo rambo na folongo parce que ça kombo Koffi malgré rambo eza mutu asala film mais kombo wana so ka zongo grâce ya Koffi Olomide. Vous comprenez que ya za ta loba na Koffi ya fa na Koffi bo banjo loba na Koffi Olomide. A vous encourage à nawa. Oh, mais il y a lui à c'est à cause encourage wana wapi avai na Koffi Olomide babiloko mususu ba balobaka aya avai na plateau olinga ka sa mambo ya ba mona ye. Vous comprenez? Ba yo beta lisola menace ba kali ba menace migeni ba menace lekine ko ba beta e di ba biata directeur ke non menace migeni ba boso ba menace mais en fait ba beza. C'est pour ba mo ba linga buzo ba na teza mabe na ndeni. Eza bien pour bamu balingi buzo ba na netinga ko songa pe jali pe bimisa pe ba voice ni na boduga pour na boduga déjà tiebi atie déjà bien réveillé que balala ina $20 ata wanga nisko na boduga lo bien na voice bimi yo pe yaka bimisa ya yo vous comprenez pour yo ya ke lo bina na boduga lala ba kingani azongisa boye ye pe ya na oayo yo pe yaka suna oayo faut que na ngoka bongo ti poto siko saka yo poto mais oui ba no surtout ba yebi que jela ba dobi mana be 50 za ya bomba te. C'est solo. C'est solo, bandoko bimba bona nga yedi ngote. Déjà li solo beta ma déjà kala. Parce qu'on a boduga na nenga beta la beta ngo ndeti nje ba kanisa ba boya na mais OK na poto be ba kinda ko zonga na po asinga ki ba $20. Dans sens wana. Ba ko pakata ba vérité désir na bolingo ebima. C'est que les nyonso ya motema. Soki lingi to yo lingi ngate. Ebi mai kende na tikala pepele mambo ngwane monani yo bageze tsane mi bangulu me bino skoyo ba ye ba bimisi pena mutu aye penda ke yende mtapesa ki bino mbongo so ne retier na fali na meme bangulu fali mtamema bangulu oh mais oui fali mema bangulu e monani e réfléchir déjà parce que je sais pas bimisi mbongo na ye apesa ki bango apesa pas mbongo nani ya madame ya directeur parce que directeur aza directeur ya fali. Donc ça veut dire que Marabangoulou et ça fali. Oui, et réfléchissez déjà parce que ça c'est l'heure de rebombater. Sodomi ok ça n'est pas vie moulaïté. Vie moulaïté. Non non article moral. Dans le concert fallait être 12 wana. Toza a au monde a annulé ba concert. Mais tangana na plateau. Abeta kasi. La ebisa ko concert le 19 na le 20 obeta ngoto ndimenga. Au moins, il va concert. Au moins, il va comme le vite. Le vite, non, gouvernement peut se répondre. Gouvernement répondant à côté la côté sakiti. Les artistes à mon nom. La côté sakiti, papa avait tant que le même en festival, la balou là qui est en place. Voilà. Mais tellement que Zaki censé à cause ça les Camerounais, ça les toiles là, donc on va payer ça, on va jouer, on va payer ça qui n'a pas les du peuple. Voilà. Il y a l'année là qui est en wapi. Pour ça, on va payer ces places, on va payer du peuple, on va boire, on va boire. Peut-être qu'il y a un monde qui a dit que l'aime sous mon niveau. Peut-être qu'il y a un monde qui a dit non, il y a un donc ça veut dire que maman n'a pas papa avec Zalate. Vous comprenez? Kuna batinda kaba finga. Les choses, botinda ngana finga, mais boye bobengi so bati valeur. Botindi biso to finga, boye azana problème na artiste, asisa ko na ndenge nemuko. En tout cas, bino boye aussi la pela jende ko afinga rande Koffi makasi na Alexis. Mais là, vous êtes un artiste, vous êtes un finger de soutien. Vous êtes un commissaire, vous êtes un finger de soutien. Vous êtes un finger de soutien. Vous êtes un finger. Vous comprenez? Parce que vous avez fait une analyse, vous avez fait une analyse, vous avez fait une analyse. Oh. On a une liste. Et ça moulaï. Et ça moulaï. Et quand tu as une carte orchestre. Mesdames et messieurs, très chers internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est bel et bien Dieu le matin à la présentation des gars de au Congo et c'est officiel ici
actualité oblige, parce que j'ai reçu pour vous Nana Kabena, la voix gauloise, n'a pas développé. Donc, sur quelques sujets d'actualité, mais avant déjà de passer la parole à mon invité, quant à moi, je dis un grand merci à Sharon Zazoda au forum derrière la caméra, un grand merci aussi à Arnaud Matoumou dans la régie finale, pourquoi pas dire, un grand merci à mon boss, M. Clovis et FIPA, Moto Amadoris, un grand merci à Yabounou Lubika, l'argent pour bon soin, et Djoudjoumou Naïmen était avantageuse patron éternel, un grand merci à l'unique et le 7 code mondial, Yaouli Moucheni, mais mon pêche national, la parisienne, moi, Sindambe, pourquoi pas dire aussi un grand merci à mon vieux Olivier Lunyanga, grand pote de Ndenga Moukete, Olivier Lunyanga, je te salue, Jackson Maïle, Bimaïle, Belé depuis Paris, et puis Carole Chaminga, les jeunes du Baron, surtout sur le même langage, la Sharon Zazabene déjà invité Nanga, il y a le long Nana Kabena, la vraie gauloise, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Dieu le matin. Bonne santé. Oui, santé ça va par la grâce de Dieu. La PCP Mbote, la Balandino sur le Congo et Senghor. Bagauloise, gladiateur, pourquoi pas mourir à bonne musique, Mbote na Bino. La PCP Mbote na Sharon Zazina, c'est ma caméra, et puis Arnaud Matoumou na régie. La PCP Mbote na docteur José Tingoulou. Il y a Denis Mondos, Bambo Théâtre, débat zombie, si fait ça pour sous-valeur. Didier Matteo, Bambo Théâtre, la Pessimbo na Trésor, Basilo Soukama, Bambo Théamingi, Eric Madouda, double maître, la Pesso Bambo Théâtre, Ricky Nemia, la Didier Matteo, Eclipse Lumingo, Papizi, la honorable Bambo Théâtre, la Pessimbo na Bana Nangarit, Joseph, Allegri, la petit-fils Nanga, et puis famille Nangalou Samba, la Pessimbo Bambo Théamingi, Bamas Nangaye, Linda Misenga, Judith Kambila, Karine Moïndo Bambo Théâtre et puis Fanny Tomba la Gauloise, Christelle Mwango Bambo Théaming na bino hein batu to balinga nana kabina la pesino Bambo Thé DG na biso DG Blaise Polo Bambo Théâtre ba ya visa ponda hein mwana mukolo panga futela raté yo bisenga nana ko boka Salvador Maya Salvador Maya Bambo Théâtre na kati ya Brésil et puis Madame Aziza Basambi na kati ya centre-ville grande dame Bambo Théâtre na okwa. Merci beaucoup Nana Kabena, nous allons répondre à l'invitation, nous allons développer déjà tout sur la bonne. Ça me t'a fait rigoler les padres juste de Nias parce que tout le monde vidéo circulé artiste ça na Cameroun na habité que moi tout retourner. Bon, parce que artiste qui tout il y a un qui n'a ça la showcase kuna wa bien showcase wana qui n'a deux danseuses orchestre ça awa ils ont continué ba rap na bango et puis studio tilelo ba mise baza studio bazo préparer kaka album na bango ya groupe papa ya papa ça qui mutu na mutu nzembu na ye bazo préparer pe album en attendant concert toza nango ya munene événement ya munene yango le 26 avril 2025 pour continuer ko somba ba bien na bino ba gauloise ba gladiateur hein pour continuer ko somba ba bien na bino kidi baté quoi papa ya fait na certitude comme ba lundi on a déjà na kin ba répétition ils ont continué ba programme mususu ce qui DG Polo avec mis calendrier na profiter pe na pe c'est Guilhem Avakala l'ami du boss Bambo Théâtre. Là c'est très bien, merci beaucoup au calendrier calamité ngolobi le 26 avril de l'année prochaine ils ont concert Mubangé na concert na Mpanzi à Paris la Défense Arena ya faire gola mais tout le monde qui na avec l'autre fois il y a les padres toujours par rapport à Mbotali il y a billetterie, configuration 45 000 places alors tout le monde bande ko warrior ba boye ba check tout ba commentaire na émission ba bi que ça les a 40 000 places bino ba 45 000 places bo beta on les botika lokuta parce que ça ba on de ba bina ba on sala wana te pour mukolo na banga beta ki on a 20 ans c'est normal ba on ba cancela ngo bongo parce que ba colossal bango mo ba colossal ba bi que na bato ba vanda kuna ba bi que ça wana capacité na ngo entière yana 45 ans. Sur la minute, on est là, parce que 40 000 billets, on a ici. Pour faire déjà un train, quelqu'un déjà 4 billets au Ateki. Sur la 40 000, les coquilles, car baba, baxilé, 5 ans, 45 000. Plus, bon, compte, mais on a comme des lignes de l'eau. Au moins, là, on se souvient le matin. Surtout, on sala on va tendre. Et à passer. Photos de la jour, événement, et au salama, on est là, on va faire la bêtise, la capacité, à nini. Il y a combien de cas? Personne ne peut comprendre. Pour jusqu'à là, il fallait que tu aies la capacité combien? On a 40 000. Tu as 40 000 têtes. Mais on a les mêmes jours, tu as un billet. Tu as un guichet fermé, tu as un sold out. Tu as la configuration, il y a 40 000. Tu as la configuration 40 000, il fallait avoir 20 cas. Oh. Oui, avoir 20 cas, 20 cas, on a assis ça, billet, tu vas accélérer ma journée. Parce que ça, on va faire ça, on va mort la configuration 40 000. Babanda, on a pas capable d'éviter les billets. Vous comprenez? Hier, après ça, 20 ans, on a bataillé 10 jours à Souka.
bato bakocontinue kaka kosomba babillet 20 ans ndenge kokela ate. Mais yo olobi 20 ans na landa bandeko mosusu bawarrior balobi ki bango kutu na 24 heures bateka près de 27 000 billets. Bawana batekela yango wapi bombi ya image eza balakisa so image po ya faire ego la image elobaki sali yango moko elobaki batiango ntina bapage na bango ya bango eza wapi moni mambo tolinga ngo lisu te miso tokomosa mambo alaini ezomonana billet ezotekama bozotala etikali boye bozotala oyo ezosala bango eza keto botalaka elo mobo bango basala te faire ego la siko azosala keto nde esala oui eketo yaki motema mabeti ozokampo totikala omona te place moko boye balaki biso bazande ya minute bana baconcert bana baconcert ese bateki ata 50 billets na concert moko zokabe alese l'artiste lelo batie bateki ata billet moko te omoni nakoye biso bakobeta 12 place ka concert moko elia baconcert na oyo abetaki na 2020 na ya 2022 na concert ka moko elia nyonso po Adidas Arena elia baconcert tu ya fali ka double Adidas Arena elia baconcert nyonso abeta elia on ndeni expliquer na bato elia on a plein nanu ya billet ya craquer babeta guichet fermé elia on a live na spectacle pour batala concert en direct banane bandeti na suka bon ko ya fali total a monter ti lelo on comprend donc concert à faire na minute au sur côté internet au côté total en ya fali ça il y a beta ba concert ebele ka concert moko nde elia ba concert ebele sans actualité oh actualité ate exact nande oh bien zoteka mate kuna actualité na bango comme ya distraction ya koswana ya sexe ya mambo ebele musique ndeko minde koto ande makambo so za posa musique wana posa yoka live hour nde kuna bango bato tikeli bango to pesi bango to tikeli bango fula mpepe ya koswana babi obino pe na moni pe la dame là Chantal Bomola bi ke soki ba wa so de tel bino ni bino bo biso to kotango tel bino ni to kotango te to saka analyse so ezaki ya biso bo pe bange ba sa analyse bo bange ba tika mais ba tika te biso to kotango te est-ce que to so ni samutu kuna to so ni samutu te to saka analyse so bango ba lobi biso pe to ye to tali yango to moni ke te place ana pe ndeza boeza mais to kotama mwana te beaucoup de puis ça peut-être à focus ming le 26 avril mais tant que ça la analyse sur question ne yeso sengina répondre non répondre mais ce n'est pas dit que na koti makamba bango pour na peine tina kota mamba buzo ba na te pour na ba bêtise voilà ya ba bilo mo trop bas bilo mo ko ça maté un directeur a comme il milite la degré au pour na buzo ba côté faire mamba no mo na ngote il n'y a pas de raté. Au bon côté, vous avez un monde où on dit que soit dit que communicateur, ba kenda. Apparemment, mambo ba déclaratif le tout monde non, te ba bimisa écoute ezaka boy ezong sa ekenda bon mais bon kuna sora mutalungu makambe bandi banjobi. Est-ce que babilo mususu na parce que dans longue parenthèse na bi yo ngami no solo te mais parenthèse est-ce que babilo ko balobana yo posa mwasi o ebipe mambo bien na monde de musique ndenge ba mucha comme yo azaki mwasi ya maître babimana di kolo ya $20 et kende ke yo na selon yo ba otang babilo mo bon ke mwasi ya mais comme bolongwe directeur mo côté skotina garde privé artiste est-ce que ça peut bien babilo raja wala est-ce que ça bien pour bamo balingi buzoba na teza mabe na ndeni ça bien pour bamo balingi buzoba na netinga kusonga pe jali yepe bimisa pe ba voice ni na boduga pour na boduga déjà tiebi atie déjà bien révesser que balala na $20 ata wanga nisko na boduga lo biongo na voice bini yo pe yaka bimisa ya yo zo comprendre po yo yake lo bina na boduga lala na kingani azongisa boye yepe ya na oayo yo pe yaka suma oayo faut que na ngoka bongo ti poto siko saka yo poto mais oui ba tino surtout ba yebi que j'ai la dobi mana be 50 za ya bomba te c'est solo ba ndoko bimba bona nga yebi ngote déjà le solo beta ba déjà kala parce qu'on a boduga na nenga betela nga beta ngo ndeti nje ba kanisa ba boya na mais OK na poto pe ba kinda kozonga na po asinga ki ba $20 dans la sens wana donc orchestre mobimba banda na yeba orchestre na bande banda ezala kana na milimo ya sexe mais ba série ba patron ngubi bazaki ba boboka kese ba maramusu sezaki boboka kese ozo comprendre saluer bango ba série na bango mamba buzo ba boza makasi malgré ba kolinga na pesa ki ba série na bango pe ba kolinga na pesa la kaka mamba kolinga na lingano mo mutu moko ko bima pena o abimina o pour le qui comme bien c'est comme excès
Et comme c'est pour na tawana ezaka kuti ya kobomba maman ya kobomba maman ndam mais lelo pende bimi na miso bato. Eza sous orchestre te comme une orchestre moi ya sexe. Ya ki pédé, ya ki lesbienne, ya ki mwasi na mobile. C'est pas bon. Mais oui, ya ki pédé. Bon to ba bébé balala na pour na $100. Eza ni ki pédé. Ah mon ate. Donc trouble au kapenda ko sodomie na kati orchestre. Sodomie orchestre ani aso na vie moulaité. Vie moulaité. Nandeli ne artiste moral. Dans mon concert au fallait être 12 wana. Toza a au mona ko anili ba concert. Beta ngano na plateau. Abeta kasi. Na ebisa ko concert le 19 na le 20 obeta ngoto ndiminga ondimenga. Omoni ba concert, omoni ba balobi te. Ba balobi ke non gouvernement peut se répondre. Gouvernement répondre ba côté tola ba kotisa ki te. Les artistes amunene. Ba kotisa ki te papa aveta ngo balobi ba festival ba longola ki en place. Voilà. Mais tellement que Zaki censé ya kosala likambo na sala étoile la ndongo ba pesa ta ba jour ba pesa ki na palais du peuple. Voilà. Ya la ndele la ki en wapi. Poso ba pesa place na palais du peuple ba ndo boyo ngeba boyo ti. Peut-être il y a un monde à bangabi qui aime ce bon peut s'arrêter pour na bomisa rabatu. Pour batu bakufa kana ba concert nanga. Pour batu oui, batu bakufa a bomisa batu na Martin na bandu na bomisa batu na stade. Donc c'est normal aime ce bon boya ko pesa e ba événement sou ya bongo pour babi ki bomisa batu. Ndeti faire rigola ba ko pimelete. Faut batu ba retenir pe année o tozo banda oyo. Année to banda na 2025 na mois de juin Festigola. Deuxième édition. Deuxième édition. Oui, Festival, la deuxième édition déjà dans le mois de juin. Il y a 2025. Entre-temps, faire à la concours, il y a des étudiants, il y a des universités, il y a des concours, il y a danse, chant. Donc, on va gagner, il y a des primes. Ah, mais voilà, le qui fait rigoler, ça on va pas contrer ma bouteille, ma bouche. C'est pas faire ça là, déjà banda kala. Dès que l'on a le makambo na ebiso bina déjà bandaka la makamba faire déjà na bandenge ya kini awa soko landeli na ndenga kini sala ba benga ngo ndeti banda ko benga ngo nini o ba banda oyemba ndo ba banda kina ba komi ba mise ba oyemba bazo ponaka ba concours ya chanteur déjà salango azalo juriste na ndenge ya bralima a part wana yemo pasalango ya ba blo asikate ya sala ande makamba musique pour faire azan musicien. Donc après ça n'est pas tout bourse mais ils ont mambo ya koyemba na danse pour na kata ba université et après na ba chanteur et après na ba danseur. Voilà. Vous comprenez et ça ka culture. Donc il y a en 2025. Donc c'est après la défense arena événement na msusu ezali na festival après ezali. Donc deuxième édition festival là. Pour tout ko ba okokate. Ata ba meki ndenge ni tout esimba te. Dans l'autre fois, l'autre fois, si je suis un concert, il y a un soit disant un concert, il y a créé un problème. Il y a créé un problème, vous comprenez? Voilà. Là, c'est très bien, merci beaucoup. Nous avons le but de faire déjà. À l'année prochaine, déjà, nous avons retenu parce que les informations sont le mois de juin déjà. La deuxième édition, déjà, et puis avant, Paris la défense oyo toza pe na ba concert mususu peut-être ba boye ba te ba concert mususu ezali pour zoka ba date nango puis après yango ba concert mususu pe so ezali ba événement ezebeli quoi événement ezebeli là c'est très bien est-ce que c'est le netio festival la deuxième édition pour te dire que première édition vient de la forêt à la quoi la deuxième édition pour nous pour nous soit c'est que faire rigolo tout ne soit vina dans la cabina on peut faire tout chapena ni ya zane c'est pareil on va bouler na pareil de la forêt il y a qui net moi pareil voilà tout aussi au préféré un artiste ni na pas bandi kwa libando to bena yo kubulena bon à part le quoi na Adidas Arena bengisa ki Verambo au Felomide na festival là où ranson azaki bon jibe pas ko ya na la deuxième édition papa chéri te na libanda mboka pe ba mise pe ya minene pe bazali ozo comprendre ba mise pe ya minene pe ba libanda pe ba sa ba succès donc okolo ba pe d'être cause pe mewe ouais Côte d'Ivoire ouais Côte d'Ivoire parce que yé pas icône na mboka na bango à cause pe mewe à part wana ba mise bazana bango belé quoi là c'est très bien merci beaucoup nana kabena toujours continuer na yo melelo yo te dit que yo on ça la pe mo banaliser belé to moni merveille rambo
tout le monde l'autre fois ça me tambola qui va agresser qui est et pas battu ya Koffi Olomide par rapport à dire naé mais tout dans naé moi le bic non les amis Sandra Kazandi qui na battu bien Kagoul mais bah cela qui va arranger qui est à Otika kolobela Koffi Olomide parce qu'il y a Koffi Olomide basé na histoire donc Gaza obligé le Koffi Olomide mais et soit kandé battu parce que ma vérité le Koffi Olomide mutu sort pour le monter au banc à part vérité nini yé penda la vérité nini kolobela Koffi Olomide mutu sort banc à part yé ya lo bana Koffi ya ko vana na Koffi bo lo ba makambo ya lo ba ezaka pas commandé pas fali yango ko mosala ki a critiquer Koffi Olomide oh vous comprenez nga ko kombo Rambo na folongo parce que ça kombo Koffi malgré Rambo eza mutu asala film mais kombo wana soka zonga grâce ya Koffi Olomide vous comprenez est-ce que ya za terre lo bana Koffi ya fa na Koffi bo banjo lo bana Koffi Olomide azo courage ana wa oh mais ya lui c'est à cause de courage wana wapi ava na Koffi moni ba biloko mususu ba balobaka aya fa na plateau olinga ka sama mombo ya ba mona ye vous comprenez ba beta lisola menace te bakali ba menacer migeni ba menacer lekine ko ba beta e di ba biata directeur ke non menacer migeni ba boso ba menacer mais en fait ba beza oh ma beta bango ba yaki na ma menace ba lobeke o ba meki ba beti bango ba yaki na ngoti c'est pe ko te pe ya Koffi pe ba ke na ngobongo ya puyo na ngo on a puyo ngoko mais ya lo ba ke ye aloka na vera mbo ya vanda mama aloka na vera ya ba ndoka na Koffi na tanini fo mi tuna nanu fo mo ebisanga ba tumuso ba komo loba na Koffi ya vanda na Koffi na tanini ye kutela msa ye pe pa Koffi ba série déjà ba fali ba kenda ouais azala ka te ku ba série ba fali ba série ba boya bi Koffi ba série ba mboshi ye bi Koffi otika ba n'importe quoi na bilobe ba ya na tamo ya Koffi tanga komi kokola ne akomi ne mutu mo ba komi ne ko ya babatu nyonso akomi libéral ozo comprendre na ta o bango ba ya bango penda ba ya yebi Koffi ane loko yebi ya Koffi te ninga sana oh ayebite azana kote azane loko ya Koffi o ya yebite ole musuku muta ko loba mo mukiko zale musu ba landry japonais consultant na quartier latin Japan na la PC ba moté la yebi sangai à part ye bato ba ko loba le musu ba Texas tata mais oui faut tala rapete di lo mata mutu musu pa o lobo tali pe na boye ya le petit azale 16 petit ya le ki bakali ya le ki bakali amatisa kombo Rambo te monda sepela za sirna Koffi abatize na kombo na te ya ba sentiment o comprendre nga ya mo pe bato ko mababe ya nana gola nana gola siko gola na papa avec mtabisa nga benga nga gola pona mi lobela na goloise nga mona loba mutu msana na gola mais papa avait te mutabatiza nga kombo na mi pesa na sa bato ba mi bazoka ba kombo ya ba artiste ba pesa ba on ba kombo na te ye mo avanda Monique na za pena idole ya Koffi na zo za kombo na ena tambula na mo pesa la ngabe po kombo na pesa la bato ba yeba avec kombo Rambo mo sa pe ke bato ba kombo landela eza wa ne sem so ba lando Olomide voilà oh mona ya yebi Koffi te il ne connaît rien de Koffi Olomide rien le côté parce que pour faire Koffi Olomide on ya nga yebi so ka yebi le côté ya Koffi do ye kuta ko lo bate bato ba Texas Katari bato musu baza kala bango de bakolo ba ya yebi Koffi te ya ye pas Koffi kuta Koffi kutu quartier la tête déjà ba misenyo so ba longwa ko fait kana madame ne sindi na ba mise mususu ye tawo ya pas Koffi ngwa yebi Koffi te ba bilobe la pa na ne tinga ko ba biloko ana na linga ngote oh oui. Là c'est très bien, merci beaucoup. Nana Kabene Melelo, tout le monde peut de ma foi sur ya Bodouga Bimise qui tout le monde a Bimise Gabi non héritier wa tapé kuta memaki bangulu azaki ba visé bila côté bangulu na voice tu wana tu nandi puis voice ya une fille Josepha wa zolo ba père le municipio o etali pe abiki ya pesa kutular na ye alinga bongo ba ya be bana pamba parce que mon mbongo na ye na invité yo zo ko ba waya mkunga analyse na yo mais bako pakata ba vérité désir na bolingo ebima c'est que les nyonso ya motema soki olingi to yo olingi nga te ebima ekende natikala pepele mambo ngwane monani yo bageze nemi bangulu me bino sikoyo baye babimisi pena mutu aye penda ke yende mutapesaki bino mbongo so ne héritier na fali na meme bangulu fali mutamema bangulu oh mais oui fala mema bangulu e monani e réfléchir déjà parce que Joseph bimisi mbongo na ye apesaki bango
Après, ça rapporte d'abord à Nani, il y a madame, il y a directeur, parce que directeur, il y a Fali. Donc, ça veut dire, Moutame Marabangoulou, et ça Fali. Oui, et réfléchissez déjà parce que les gens sont là, ils ont batté. Il y a un gars qui a maman, Joseph Paya, Bimissi, maman, qui ont appelé ça qui va bon. Il y a un enfant qui a pas batté, qui n'a deal. Il y a quelqu'un qui a braza, pas le visa, il y a braza. Bangon de babengi, qui cop les awa. Donc, bah, ça va battre visa. Parce que la cop. Vous comprenez, bah, ça la cop, bah, ça va battre visa. Bah, on va jouer au félé, et ça va battre ma finga, on va finir là, bah, on va tout. Dès que Joseph a ça, il a fallu des émissions, a fini la carrière, bah, tout. Et on va s'engager qui est bon. Vous comprenez? Donc, on va s'engager qui est bon. Donc, il a dit qu'ils appellent à battre, on va ça la ni, bah, pour que ça peut bambongo. Vous comprenez? Bah, vous va faire ça bambongo. Donc, bah, fallait même à Bangoulou. Ah, mais Bangoulou, c'est le gars qui va s'engager, ah, mais Marabangoulou. Où est les Angoulous? Autant que ne poto, ok, Vandat. Ils ont une gouloute. Toi, une photo changeant comme ça, on tabac. C'est ça. Nana Kabeda, merci beaucoup. Olobi bongo bande rumso ba kendeza batoyo ba fingela ba metolandi le lot moni comme si tout le monde pena ba bev ba sala émission na Mumbaya ba na regret parce que balobi il bandaki déjà depuis hier fallait qu'il ait kotika disque d'or à titre posthume la famille a fait Luambo Makiadi na inde trois bango déjà ba chroniqueur au internet bazala gité et puis bazala gité ba bengse bango et puis le lot fali na fondation na hier qui ko sala mambo tel ba bourse na ye bango pe bazali alors bango ba soutenir artiste bango ba lobela artiste na ba blomu so ba lobaka ba bazwa ngo repa na bango mais le lot regret zali que na bloc belé bazo kipe bango soutenir ba tiki bango na habité à vie na yo par rapport à mambo na moni déjà lokola on dirait ba saboter bango ou comment kasi ba longoli déjà bango si tant ba benga la nous déjà na répétition mam na ba ça ba benga biloté et nous lo bani ba mo déjà ba ki ba bengi no banti vale ba bossa ni ke ba onde ba ndoti da bino yango mona moi makambo yango moni jaeshwa sala nini asilikaki po atali ke mambo nga sala ga nyoso eza bino ne botinda anga bino bobe oboka loba kyangoti ken pe na pa loba ki ya bibo wanga na te botinda ka directeur atinda ka directeur ya artiste yim tatinda aponga next na zabo soki DG pour la komo benga nga déjà tinda nga likambo carrément pour papa avaye bango. Vous comprenez? Voilà. Carrément, il faut pas perdre bango. Est-ce que yo moni ba communicateur ba longwa oh ba noya lo ba papa perdre ba longwa. Yo ga déjà moka lo ba ke ngai ba benga nga kutu pas DG polo. To ya gile ma fakala benga nga kutu pesa nga AM obo ya lobi finga mutu boso yo kan. Non, yo ki ngote. Donc ça veut dire que mambo la papa perdre zalate. Vous comprenez? Kuna batinda ka ba finga. Les choses bo tinda nga na finga, mais boye bo bengi so ba anti valeur. Bo tindi biso to finga. Boye azana problème na artiste asisa ona ndenge ne muko en tout cas bino boye aussi bla pela jende ko afinga rande kofi makasi na Alexi mais là vous na ferego là sur un artiste balinga mo finga le souté on bon lelo ba commission mabeka si mafinga na seconde ezongela bino ti monte mafinga na ezongela bango ne siko ba ko mofinga ozo comprendre parce que bango na pende bango mo sa banalise mo so ba moni ke ekele ba besuka suka ba osani ba obalukila bango oh ngana ebisaki omoni liste eza mulai eza mulai ekota tina kati ya orchestre tozawa na kati ndenge ya orchestre ba musicien ba trouble o mona o bandia ba communicateur ekota tina kati ya orchestre point makambo ezoke bongo ti ndenge kende bena bongo ekende bena bongo omoni bango nde bazana ba Alexi wana nde babokisa bango so ba continue bokisa bango lobe mona ba ko mosala émission contre Fali mais lelo esali yo pende ni eto moni artiste lelo a préféré pas mon pépé na ba quartier a zo mon pépé a télémina nzela ba bo so zo mo pépé ko ando bina omilo kwa ni ça moi geste dessin na banda ko tambusa banda ko binisa na banzela ça moi geste toi bina abinaki et bon ba binisa na baba mon na balabala tant qu'artiste chanteur so télémi lo ko saleza ko yemba o bina te donc on l'accès na identité no ke ozaka danser nze mwana na gaz ya adaki ça va l'accès na identité na ye ki aza danser oui parce que artiste soit temi banda ba otala elo akobeta fa betela bango a capella ozo comprendre yo mona omoni fe egola na Cameroun kuna elo mini na osala kuna ezala mambo musique o mona te azo yemba ne kaka wote ba fina na ba journaliste ba komi ko yemba faire appel ça ba tout sentiment ya ko yemba donc eloko yo la kaza chanteur là c'est très bien
Ozo comprendre. Ake kuna mo afia na ye malgré fia ngona mo bagolo ba tomboke ba bisi. Soko zo yemba za musika papa Hervé. Oh. Babi ndenge no ye moko ye pembe na papa Hervé pendant ce qu'on là la papa Hervé to lingi na biso bomote. Oh. To boy na biso yemba no to boy te mais za mo musika e mo eme. Bo lingi te mama. Connaît sérieux wana to boy ana. So linga ka papa Hervé na biso na buzo bate. To linga ka wa pena to linga te. Mais sinon c'était bien na sepeli na moni ke artiste aye. Batu nyonso baozo ka sentiment royembe za poani ba baza pembeni ya chanteur. Mais si on moni mutu pe pembeni batu bazo sentiment ro bina aza danseur. Oh, mais oui. Là c'est très bien Nana Kabena toujours cité dans malé mais agi mingi to eka po to sur mon betali moi quelques sites d'actualité alors ndengo lobi ke bandi kutu ba Hollande ba gladiateur ba mourir à bonne musique orchestre ba na studio kala côté oui bato bazape na posa ba mabanga na bango moi ba lancer yo ndenge zalara ba numéro ezali ndeti nga numéro na ngezali ba hotela bino ngo wana atadilo mataso benge au benganga to kuta lisuna DG polo oye ba ndenge nini ba osala pota yango bato basomba ba mabanga lem supoko benga lem supe chamon bo émission no atekela ki ngo mutu te okosomba pe chant ndenge zala kaka quoi. Là c'est très bien, merci beaucoup Nana Kabena la fois gauloise n'habite pas de retenir ni la passage na lelo. En tout cas ba telo ko beaucoup retenir mingi Paris la Défense Arena. En tout cas tout ça pena focus na Paris la Défense Arena. Toi on a posé tout ça sold out. Poto bini sa badati ba gauloise ba gladiateur so boye ba te badati musu papa va zo frino makasi. Ana posa 6 na Paris la Défense ba geno. Déjà na clôturer na ngoto ke na makamu susu. Donc bo soma ba billet na bino et puis medley à papa Hervé toujours la chaîne na ya YouTube. Déjà na monorisé na plus de 1 million de vues déjà, c'est bon ba gauloise vont continuer ko consommer un album na biso Dynastie 2 volume 1 à 2 et ça toujours na marché. Ba clip pezoya avant album vous zappé ba clip ya Dynastie et puis album ekobima avant Paris la Défense Arena pour yango ko accompagner ba musiciens misusu pe ba zo ata ya ko yemba ba nzembu na bango liboso ya public parce que ici c'est le travail hein le Gaulois c'est le travail là on ra na ko ba yango wana. Alors ba mbote na balandio en tout cas na pesi mbote na ya papi matumona ba mbote ya trop gelo kanza ba mbote ya mingi. Hein? Gelo nani Benjamin Presados bambote ya trop na yo esiko zali la pesi mbote na famille nga Mobimba Naomi Evelyne Yves Marianne Christian Nathan Tseka bambote ya trop hein la pesi bébé Merveille bambote ya trop bébé Eliora bambote ya mingi hein Allegri ya bambote ya trop batutu balingana na Kabena bambote ya mingi quoi. Merci beaucoup ça n'est fini, c'était là Nana Kabena la vraie gauloise et je pense que cet entretien a fait énormément plaisir d'avoir tout dans l'émission de Congrès officiel. Un grand merci à Sharon Zaza qui au fou et au moulin derrière la caméra. Un grand merci aussi à Arnaud Matoumona, la régie finale. Pourquoi pas dire un grand merci à mon boss et M. Kovis Fipa, Moté Madoris. Un grand merci à Yapuno Lubika, l'argent pour mon soin. Il y a tout le monde Imen, était avantageuse patron éternel. Un grand merci à l'unique et le 7 code mondial Yaouli Mouchen. Il y a mon empêcheur national, la parisienne Moi Sinzambe, la Salopé la Moussika, Olivier Lunyanga, grand porte de Ninga Moukete, je te salue. Jackson Maëlle, Belé, Carole Chamina, le génie du barreau, Gloire Moulema, les snipers. Donc, tout le monde radio le matin. Vos partages, vos commentaires, vos likes, et pour ça, la mission énormément plaisir. Et puis, on se revoit à la fois prochaine, quoi. Bye. Mais avec Given, invitation en bois, Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Invitation en carton. Naba follow nango jardin de Dieu invitation boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison Given a bossa libinote a cheli binope promotion ngolé ya pamba maison Given bali ngambo ka boité vous êtes trop amoureux du pays wow Given vous exagérez